conseil na éducation ba parents nanga et puis na ba motivation na ba discipline nanga moko nga lobi bravo Blanchette ngai na vandaka na ba parents nanga mais na université na bana otanga na Lubumbashi tozalaki na garçon moko boye garçon aza mwana suka ya libota na ye mwana suka ya famille na bango mais na kati ya mwana suka famille na bango baza na troisième na bango mo boya na bango misatu avant na revenir mo na biso na Kinshasa donc toyebanaki to sololaka to pesa na bambote en tout cas toyebanaki très bien et ko sala kende to tanga na université merci beaucoup Victoria dès to tanga na université la famille faut to tapoter hein to partager hein na moi na okata life ma chérie batu na zo kata life ma chérie ndenge tozaka kuna na Kinshasa na université en tout cas na tanga bien garçon na collègue na nga ya classe au moins le banaka ke Miss Tanya Miss de Miss oyebi ke ngai ya na biso ya Patrick wa uta ba Paris wana ya Patrick ndenga uta Paris ndenga yaka yo faut ka ya Patrick bino faut bolinga la ka na Patrick boyi ba genre wana te na ba quartier de tozalaki yo ka il faut bimana Patrick ya Patrick na biso ya lo ba non ngai na lina na nte na lina na sisa ba étude nanga ya bité biso ka yo babanda kolobele yango ye akalkila te ya Patrick na bango a poto wana ayaka alingaka pe jeune fille wana Miss de Miss alingaka pe Miss de Miss Miss aboyaka Miss Tanya boya et sali 3 ans Miss Tanya babanda kolinga ye aboyi yo kali solo tango aboyi Miss Tanya sisi ba classe na ye Miss Tanya tant banjo sisi ba classe abani ko sala na Kinshasa azo sala na kinwana azo sala na ye azo sala ana ba parents na ye et comme na tamoko kaka ndenge zalaka ya Patrick ya collègue wana azo continuer ka ko yakin aza ba faire na ye aza ba ndaku na ye na Kinshasa yo ka ba parisien ba jika oyo ba comprendre vie o ba bundaka aza sala ba ndaku na ye belé ayebi ke Miss Tanya azaka mayele bayebise makambo Miss Tanya puis moka landela po mobali soka linga yo akozwa tant ko landela yo abanda ko landa vina yo abanda ko yeba yo mobali akapaba ozwa penda tana ye abanda ko mise pe mbongo ne po yeba mwasi oza jara basinini et ko sala ke mbala moko na Tanya Miss Tanya monike na sisi pe ba classe nanga bon na lingana nanga na Patrick ango muto abana de kolinganga kala bon na pese temps le ko nga pe na fia mobulu te bon na lingana balingani babandi kolingana babandi kozala bolingolo fitata bolingolo kita grave wala siko bolingo mwana poto na mwana kin bolingo wana banani balinga de bajika banani o balinga bajika moi tonton moi za na poto yo za na kin muso azage moi si azana pot le goût de bolingo ya professionnel za kitoko bolingo ba professionnel ya ba pro au moins moi ça na poto mobala na kin bato na bazanga biloko te bazanga ba 5 livres te ba $5 te ba $10 te bato na ba 10 na bango mo ba 20 na bango ba koma ba professionnel na ba famille ba koma professionnel na ba master ara kitoko likona fo bolingo ezala bolingo fo ezala soki zara na poto ebimi omona kuna na Kinshasa ya lati omona mango awa tie bilamba collection omona yo na Kinshasa sozu yango professionnel je vous salue ba pro na saluer bino ba professionnel et ko sala que ndeko mwasi balingali na tonton Patrick boyo kali solo tapoter partager ba jeune fille balingali na Patrick bolingo Miss Tanya na Patrick na Kinshasa bolingo Miss Tanya tonton Patrick azaka na ba faire na Kinshasa azana ba mapangu azana ba ndaku azana ba biloko na ye et puis Tanya zalaka wana Miss Tanya zalaka wana pona ko aider pe Patrick parce que Patrick a comprenait que moi si na ye aza moi so atangi moi si a poser moi sa mayele moi sa lokosote a pesa ba mayele na tout et pas ya chérie na o landela ba makamdenge zalaka en tout cas gérant c'est le cas kito au makas et comme on attend moko boye Miss tonton Patrick a ebisi Tanya vérité mobala poto yoka ABC Miss Tanya vérité lobi boye Miss est-ce que oyebi ke nde toza boye na lingio na bolingwa solo na lingina biso vérité moko nde na zaboye na zara na mwasi moko boye na poto yoka sikoli soleil lengi
Tapotez le cran, s'il vous plaît. Mon teint, c'est votre combat. Allez, vas-y chez Amalise. Faut passer la commande. Ndeko nanga yokali solo. Nenge naza boye naza mwasi na poto. Mwasi na poto l'exini. Nabota mwana liboso. Azalaki un grand joueur. Tobombi. Parce que awa, déontologie à Miss Tolobara nyon sauté. Pour na ko léser batouté. Pour il faut to respecter ba privé à batou. So il ne quoi pesoli solo. Apesio. Abi betali solo. Nanga conseil. Moi je fais ça. Et puis alobi partager en haut. Ok? Voilà. Mon balazala qui ancien joueur. Quand on dit ancien joueur. Tonton wana abotaka mwana ne moko ya mwasi. Mwana ne moko ya mwasi na jeunesse abota aza na ba 24 ans. Aza jeune fille moko ya mukolo. Achaye na mboka moko ya Afrique quelque part. Fille wana azo vivre na epé bien. Tonton wana siko awa na poto. Tonton wana awa na poto. Yesu, oh nini kake makasi boye. Toko kaka kakete, to kuchi na makambo ba goma makambo ebele. So ikaka ta to bangaka. O azana li solo o na privé ma chérie. Toko kaka kaka te biso to kol na makambo masasi calculer bino so par terre. Bo sala ra boyete. Na oya ko kata live. Nakanga fenêtre, nakanga bana, to kota na sama bele, to ba to la par terre, bana bolala. Yokali solo. Ndeko mwasi, mobala vanisi ndeko mwasi. Mistanya na nepso vérité. Ngai na poto, na Angola, na bimisi de ya secret, tika to loba. Na Angola na mwana moko aza âge à 24 ans. Na bota ki na jeunesse nanga. Tant na zaka joueur, footballeur. Nazaki na mwana moko na botaki na jeunesse mwana nanga yeyo na lakisio photo mwana nanga yeyo komo na ye bébé Amalise na benga ke bébé Amalise paza mwana nanga jeunesse. OK, oui. Na poto naza na mwasi o na bota ne bana mama bana nanga to bota na ye bana na bota ne bana mibale et puis to kabwana na biso mais naza na mwasi moko boye na bota ne pesu mwana moko aza na ebite so ifona lo ba école mboka na ye pa boti mwana moko mais to zalaka isusu te to tikala na relation kaka ya bana to tikala kaka na relation ya bana donc na yebi eloko msute don na bana 4 ba mama na bana 4 ba mama 3 moi ça lobi eza bongo OK problème te bozala sous na relation te ote to zala te ndeko moi c'est bi regarde tu vois moi et loko ono linga basala ngate na sala pe mutu te ngai naza na koli nanga na pasité na yebi nanga kozwa mwa bombo papa nanga tangi singa classe ti tozala no awa oyebi comportement na fia ba principe nazara fia mobulu te nazara fia ova na bar te na ke na ba bar te na ke na ka ba boîte te donc nazaka ka classe université so ende université nanga sili boye na ke na musala nanga donc ngana lingi na ngai te na cha mutu mala les mobala bite ngai to sito kabwa na biso na mwasi ngana na mwasi mote na poto na vana na ndaku nanga moko mais na ke na ka kotala mwana nga za na Luanda na bana nanga obaza awa na tindela bango quelque chose moi ça bi problème te ma chérie ba koma ko vivre dans un bon tonton ba tonton boyo kali solo ya ndeko na bino ba koma ko vivre et ko sala que ndeko mwasi mistanya abandaki déjà ko sala ya makamne ya voyage pour ya poto na famille na bango mais atikala ko yebisa un bon tonton te ke ngai bazo salia nga ba démarche pona kende poto non mais un bon tonton azaki mutu moko oyo alingaki ke mistanya aza na gérance abanda kuna ye ya ba vie na ye mwasi na alingaki tellement makasi abanda ko gâter ko pesa ki ba quelque chose mistanya soka ke musala na yenga sala na ville soka ke musala na compagnie aoya ko kuta pena tonton Patrick mobala poto sora kitikini mikolo wana aya kute pana bango pa ba mistanya au moins a ozela ne mwasi na ye weba genre ba tonton nako akuta na moi fille moko boye pas comme les autres le quoi ba fille musuti à Kinshasa amoni ke mistanya za fille moko il faut abattre la bien
Pour mibali ba yebi mibali a yebi que fille aza mutu pasi fille aza genre fille boy fille aza fille ba principe so na vaina un jour aza mama bana nanga o ozala boy mibali ba yeba nyonso wana yango il faut bien se comporter il faut bien kotambola bien la vie parce que za na mibali o ba otala yo yozo yeba te parce que tonton nazaki 15 heures déjà a oya moi mutba la poto na bana ne 4 na poto mais au moins à 15 heures 16 heures aide na famille moi sinaye azozela na ye chéri na ye so asisi musala aya okuta ye wana bazovanda na bolingo wana bavandaki bongo bavandaki mais Miss Tanya atikala ko isa tonton na teke tozana ba démarche no ya poto alobaki te tonton aye kozonga poto tonton azongi poto tonton na ye soki bakutana ba 500 nzoto mwasi na mobile na temps nyonso ba passé yaka 3 fois imaginez lelo comme moi passi ma jeune fille lelo comme moi passi tangu ngana zolo ba ke mobali waza copain ba pesa ka nzoto tangu nyonso te yaya okopesa motivation ko ya ko bala yo te ndeko mwasi abimisi makamyo so oloba ngai naza témoignage vivante yango na yeloli solo nanga na bana ko pesa nzoto na batamoro bomona to sangisi nzoto boye 3 fois kaka na vie ngana yiye 3 fois kaka so ezaki batu misusu ko lundi a pesi mardi a pesi mercredi a pesi jeudi a pesi mutapoto vendredi a pesi miss na tikala ko yebisa eteke oui exception zanga te zalaka toujours na pesa nzoto te mukwana na yebisa peteke to na oya na poto makamni na lobite mobala poto ayeko zongi na poto tanga zongi na poto nga tshena na ki ba démarche na ba ko sala pas viser bimi poto na okende parti à wapi à partir à Grèce nde bato bakota na ba Paris bato so ya bongo na mela na no mai na mela no bisap Miss de Miss na zu avion na aéroport Anjili na mati nya ko kita na Grèce tango na komi na Grèce nege zalaka na bengi ba parents na nga papa je suis bien arrivé maman je suis voilà Grèce la na Athènes soki otani je suis à Grèce na out naza na Grèce ba parents ba sepeli nzamba zwa lokubwa ya parce que moi na bango atangi asali fierté na bango honneur na bango atangi classe ake musala ba papa batindie na poto mobilité papa tango akomi wana bengi ba parents na ba sepeli ba parents de bazalaka ba yebi ke moi na bango fo longa Grèce aya poto ndeko mwasi abengi un bon tonton yoka sikoli solo webine ezalati oyoki siko bien abengi tonton Patrick kengegege abengi kaka allo abengi na vidéo pour appeler somo bien allo azozela mbala mo mobala yambi. Coucou la famille, coucou Patrick. Voilà avec accent. Coucou Patrick. Patrick a dit coucou ma chérie, ça va? Oh oui, ça va. Mon baladuni, tu es où? Miss Tanya a dit mais Patrick, est-ce que tu vois ou tu vois pas? N'a commis déjà na Grèce. Ma chérie, commis na Grèce. Depuis quand? Ah bien mais je viens d'arriver. Alors, ma chérie, je suis contente. Moi, ça lobby. Mais Patrick, ben moi, je prends mon vol pour Paris. Hein. Ben là, je vais atterrir à Orly. Orly, ça en France, Banakin. Orly, ça en France. Aéroport, nous sommes comme dans Orly. Bazar na Charles de Gaulle, bazar à peine à Orly. Bon, on se na Orly. Mon balabi, Nako zona Orly, ok, nakoya. Mwana mwasi, asali makamuna ye, akomi na aéroport ya Orly, mobala zate. Ok, c'est pas grave. Bandeko ne baye bazuye, papa kane zalaka ake pa bandeko. Ba vandi pa bandeko. Abengi mobile na vidéo. Oh, mais moi je t'avais dit que naza déjà na France et bobo. Ah chérie, on na France. Mais dans sa programme na to kutana. Alors, problème est zate faut ya to kutana parce que moi je suis déjà là. Problème est zate na zoya to monana. Na roya to monana.
kaka ndenge ezalaka mobala yebisi mwasi ke ah nde naza boye mikolo yo naza mwa quelque part hein moi kaka nde ezalaka mo bamisala mo boye naza na province mais tozobengana na osa programme na ya nzoka mobali sikoyo mwasi akiteli ye déjà sur le terrain na France na Paris so mobali sikoyo aza déjà nzoka so mobali comme sikoyo luka manager ndenge nini na kosala pona mwasi wana ayebi ke aza na oh non les hommes. Ce genre de hommes, ce genre de tonton. Ah bah tonton bandiko luka siko ndenge ya obongisa. Moi si ebike ozanga na moi cité na poto. Siko to kosuka ndenge nini ba tonton botika, ba tonton basala boye botika. Tonton bandiko luka bongisa. Ya. Babenga na kana téléphone. Ndenge kaka nzamba salaka. Oyebi sana bana basi musuna vina bango bacha tellement ba discipline. Baloba ki na vie na bango bakosaka na vie na bango parce que la vie c'est précieux. La vie c'est un cadeau. La vie c'est quelque chose de précieux. Il faut bien prévenir combattre lango. Il faut autant na ba normes. Il faut autant na ba principe moi na moi si pour mobala respecter yo. Mobala roya ko peso respect ndenge yozo se comporter. Mobala ko peso respecter pour yozo ko exiger peso respect non. Toi-même tu dois d'abord te respecter avant qu'un homme puisse te donner te donner ce que tu veux. Mobala ebi ke azo vivre na fille mo boya très mature. On vivre na intellectuel. On vivre na fille mo boya posée. Fille mo boya ami yebi ba valeur na ye. Fille mo boya ami lingaka. Ebi ke a vivre a dire na fille mo boya ya terre à terre te. Asa jara fille mo boya pena za ba nani aza pena ba nani na ye pena sa tchana vie na ye. Abandi ko kolandela garçon wana. Abina comment comprendre tonton oyo. On dirait asa na quelque chose à cacher ngai. Zambé kanda sala binga asambela ka miss. Moi je mets Dieu dedans. Nga toujours la prière dans ma vie. La prière c'est Dieu. Nzambe une fois diriger nga. Faut na vana libala bien pour papa na maman nanga ba vanda na mariage. Ti lelo ndeto so no boy papa na maman ba na kati ya mariage. Donc ngai pe un jour faut na vana na mariage pour na vivre bonheur ya mobali nanga mobali na pas vivre bonheur nanga. Voilà ce que ndenge ya tracer na vie na ye. Nzambe pas zo salela yo kali solo. Mukomsu bavandi na ndeko na mwasi na camarade ya ndeko na mwasi na camarade ya ndeko na mwasi asko na France wana basola na tonton na téléphone tonton tisiko na oyaka te mais azwa ko pesa eka ba maloba azo sola ka na ndeko mwasi mbala moko alobi tonton ngosu ba oswa na téléphone alobi ah mais pona masolo na yo ya ba papier boyeba ka ba système ba papier pona système ba papier ngai fona chayo zemi ngaso na chozemi après to sa makamba papier talaka bébé lifanto et ça la bien lifanto ba peso mukanda na sima lifanto po ekenda moi vite moi sabi ngai ndenge na yepo to awa na yepo babalanga et non po bachanga zemi après ba ya ko balanga sima non lokola sina batela ki vinanga tina ye awa na décevoir non je veux pas décevoir mes parents ndenge lo baké o changa zemi te. Il faut obalanga nanu faut tozala non ensemble to yebana et puis ngane na bana banandi mazemi wana faut to vana ensemble faut to ko bota ka bibota botate o chenga zemi pona papier et puis lobi ozana yote na komo ko vana na mwana ngamoko ba stress wana na okokangoti mwana mwasi ebise mobile déjà ta moni mwana mwasi a lobi nene ngabi fille yoyo ayena poto muta proposer pena papier moboyi wana bazo kutante basolaka na téléphone non bakutana te ndeko moi sa bibis mukomsu na vandika aboye grande sœur nanga camarade na ye abenginga toke pa na ye to etala boyebi kandezala babandi ko solola wa solo kaka mbala bango lisole bimi ngaku nazaka na chéri nanga comment na Patrick nana bon tonton na connaît Patrick bune mistanya yo za charité pour ba yani ba cool bana bonga ba génération mo wa cool oh bon mistanya yo za na charité na tipe oye potongo boye moi ba chéri ba zata ngana na mbai nanga nana chéri nanga ndio ni ba mo sabite ya za na chéri na abi chéri ne nani abi ana chéri ne comme ne Patrick Patrick azara wa abi mais Patrick azara to pesa komba oni to pesa mboka ni poto pesa ba détail makasté Patrick azawaza na Lille Patrick ana Lille koni Patrick nani abi comment na Patrick to chaka Patrick mukoko
Patrick Mukoko na Lille. Andeni. Abi un garçon moi Moulouba. Abi Abi aza moi lancé boy. Moi ba kitoko na mo boy. Bon tonton. Mama kaka diaka. Abi solo. Yene mobile na yo. Abi mobile na nga ya depuis chérie na nga ya depuis na kina kin makam nyonso. Ba papa même ba yebi ba papa ba yebi ba bi maman na. Abi OK. Mais si vous Patrick on bobenga na abi oui to benga na Patrick très bien. Bon Patrick azap abi Patrick na Lille abi Patrick na Lille. Zela na benga garçon moko boye na yebi bien na Lille. Garçon ana azat tonton moko boye ayeba ina batebele ya koyeba Patrick na Lille. Zela to benga. Ya o eza poto. Batu nyonso to yebanaka par alliance par boye. To yebanaka. Ya il faut ça la sondage soko lingi mutu moko a poto tuna ti romona kaka ke mama leki na bino yebiye. Tantine wana bengi. Allô? Guy Roger. Bonnier. Bien mère Nancy bien. Guy Roger n'engana tuna. Kuna na Lili boy oyebi garçon mon connaît Patrick. Bachesko main libre. En tout cas lisola poto encore poto na songi. Bache main libre. Oyebi Patrick. Bien Patrick nani? Mbala moko Guy Roger mba moi lobi. Patrick Mukoko. Mbala moko mère Nancy abi. Patrick Mukoko. Oyebi ndeni. Abi Mais wa mutu na ngati. Master na ngai. Mère wana master na ngati. Asaini. Abi Patrick Mukoko. Si comme Patrick n'est pas soigné, Patrick a zawapi. Abi tapoter l'écran, tapoter la famille, tapoter l'écran, tapoter. Bozo tapoter, vous êtes pas gentil avec moi. L'isole katani pona lelo. L'isole katani pona lelo. Ba modératrice na bazate Joyce, ba modératrice bazate l'isole kitoko boye penza, ba modératrice mukie boye. Ba j'aime mukie boye poni bat ba linginga ite na sali bato a TikTok nini makam na solo ba est-ce que za mabe est-ce que nazo sala mabe na loba kaka ba tonton ba biloba kaka tonton ba biloba maman kokata te na okata te mais bo tapoter place à somo yango eye kokata te place à somo yango eye tapoter partager bo tchamo ba cadeau to ko mata na 50k Nazoloba Azael. To pesa ta ba fleur a boye, eza problème te mais ba fleur a miné les arabiens mais ya boye pe to zora kaka. Bala moko lobi. Merci beaucoup te Nazoloba. To tapoter ga makasi to tapoter black light. Black light to tapoter makasi to bimata na 100k pour na sécuriser direct parce que ba life a boye ezara très édifiant et sunga ba jeune et sunga ba un bon tonton infidélité mensonge eza mabe. Bana basi ba ndenga otambola black light merci beaucoup. Bala moko mère Nancy abengi encore pote bonga na songi pote tambola na songi nango poto pour vivre bien faut za moi songi na moi ndambu ozala moi batu na yo moko boye oyo basala ko moi ba FBI balandela yo na poto pour vivre bien faut za moi ba songi na moko boya ya songi azapeka mal nécessaire tozwara ka na bango po akoyela olika mobo oyo ye bakite mais na sia bengi mais na sia main libre allô mais na sia main libre allô oui boni bien Guy Roger boni encore bata province bazaka na songi bino nyonso te bosilika te bata province nyonso te bata capitale ba songi Guy Roger abi mais na si bien boni okuna mais neni ko abi kitoko nana loba oyebi ka somo kone Patrick abi Patrick bota pote makaso bima 100k Patrick abi na ebi Patrick mbala mo Guy Roger bandi akona ba garçon poto pe su ba zwa relève ba garçon poto ebi na otepwani bazo benga yo oyebi no poani nte bazo tuna master na yo wana yo kaso kwa ke ba elibi no coopération petite mo bazo linga ye okaso ozu moi coopération moi petite mo boye brolia okanti bongo zo ba yo kokanga bino de na mutambo Patrick a très bien Patrick master na ngati abi andeni abi Patrick a se lancé Patrick a costaud amwana muluba abi ye wana sikoyo Mr Nyapeme na bi azo chabwe ye abi ye comment les Patrick Mukoko abi oui ye wana
Abi Patrick mukoko akenda kin minga bien akenda kin ana ba faire na Patrick atonga Patrick abosa penza Patrick ana ba faire na kin azala ba ndaku na ye babiloko na bien Patrick problème ezani abi na minute on to sono be Patrick azabi abi Patrick oh là là Patrick azabi abi Patrick ana Paris abi Patrick azana Paris Abi Patrick Nicolas en Paris, ça fait 2 semaines, 3 semaines en Paris. Mbala moko mistanya, moté mais sali boy. Bou! Lola mutaringa bana AVC, bani boy. Boum 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 boum. Boy moté ma letara. Bou 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 bou. Tanya swa lui, Patrick qui Paris. Nandege nini? Patrick ayo kisinga soni. Ya na ngazawa. Kamada ya na ngazawa, azamo mutu ya mwa koloba loba mingi. Et puis, Patrick a ça à Paris. Oui, Patrick a à Paris, 3 semaines en gros, un mois payé. Patrick a ça à Paris, Patrick a comment à Paris? Ah ben, Patrick a ça à Paris, Ndeni. Oh, bon, à Paris, Patrick a ça. Patrick a à Paris, a pas mère, ba petit, maman, ba nae. Patrick a à Paris, a ça pas maman, ba nae. Petite moi, ba botane, moi, na moko, a ça kuna. Ah, mais non. Abi mais non, nane Patrick akosa ko abi oui. Merci beaucoup Azael. Patrick azana à Paris déjà 3 semaines ngo. Wa mutu nanga masala nga bité. Masta no wapi. Pona iba ke Patrick a master na yo. Yo mutu nanga to betaka. Pona iba ke Patrick a master na yo. Benga Patrick na deuxième appel, na deuxième téléphone na yo. Pona la senti que Patrick eza Patrick ngo na oloba. Abi mère bonga mena singa na okosa yo zana benga Patrick a master bon menga no to mo beta bo so na yo soli ka monzi mate abi benga Patrick yo be Guy Roger na deuxième appel a benga allo moto neni abi toko yaya abi ndeni osani abi angana na pale na vai na relaxer ti ba ya mona pokwa fona beta tout pas bokuta na beta tout na Paris kuna na chez bokuta na mela moko na ba ya mususu abi aneni sko mère ba petit abi mère qui toko mère ba petit qui toko ba to ana biso bien ba petit pe bien ok alenge kana ye batala ka moi miko to benga nité abi a problème ezati ok mobile abi mère yoki omoni abi na yoki mais na bina lo baboye Patrick azana Paris pa ya mwasi na ye mama bana mama mwana wana abi bazala na bango bakabwana te bazala na bango bazana bango oui bazana bango bakabwana te bazaki kala mo ba problème moko boye mais basi bazonga na bango bo adira yo penza oza impoli papoyo allez to bloquer au tala biso soute c'est méchant vous êtes très impoli kolo baba gros mo boye pas bana basi baza c'est pas gentil na bloqué déjà mbala moko tant balobi bongo mwana mwasi mistanya azaki très choqué azaki na pasi makasi abateli baton na ye atali baton nyoso ba vivre na Patrick na kin ndenga yaka poto ayaka kin majika na yaka kin et puis ndenga ye poto et puis basolara presque tous les jours mobala pesa kaye explication ya mususu nazala musala nazo saba misala biso so ba misala biso za kata musu voyager oki osali ta mususu 3 semaines ba musala wana et puis ozonga to okuta na kaka en tout cas asala ka tout bazala bien abi moté me bandi bibi téléphone bakati tant bakati téléphone mbala moko ndenge zalaka ba famille te mbala mongo camarade ya yaya na ye eza maso yotu eza na Paris kama eza kutu maso mo songi eza maso nde abenga po na beta sete po na bana basi bokeba mbala moko yaya camarade na lobi yaya mistanya o eza na ngo poto omoni mibali o bayaka ba utaka poto bayaka na kini. La plupart ya bango bazaka na bango ba un vrai tonton ba un bon tonton te bazaka lokuta mibali wana o loko ngasi koyo mobali wana tiyo yeki okeki ozani akin amona oza fille moko coquette fille moko bien yango alinga utiliser yo ayeba kiteke yoro ya poto akanisa ke yoro zalaka fille moko ya Kinshasa po ya utiliser yo o comprendre jango zano na kimia abi miss de miss motema ngeba ni bou motema bandi ko beta nga lokole loko mususu nakanyi motema na vandi miss tanto 6 na yana biso wana pa ya camarade yana biso kana Paris wana na yeko zonga nda autant na zongi na bengi ye
na bengi na vidéo na paye vidéo ao yambate après na bengi na paye normal après yo yambabi ah chérie ça va abi Patrick nena loba oza wapi Patrick abi o ngaza nga Lille oza na Lille abi oui naza na Lille chérie abi oh Lille o wapi oh Lille pela province abi mais pas na bengi na vidéo pas fongo la vidéo te oh te presse nazali moyen te tala kaka ba misala abi non oza Lille te yebisanga vérité oza pa mama bana na yo abi mama bana nga wapi punga mama bana nga mibale tozala na bango na Paris tokabwana o wana za bana nga mibale mususu wana za mwana nga moko tozala na biso sute o wana tokabwana ne kutu o kutu tosala moko sola mwa bien na tindela ke mwa ba mbongo pona mwana mais tozala na biso te abi okosi na minute nde tosola no boy oza epa ya mama ya bana yo ndeko na mwasi wana ya ekolo ya mwana lo bango nyoso ya te po erobima okay o comprendre omoni fi wana ngai na osala e mabete okay aza mwasi lokolanga na kosala e mabete bobotane mwana moko yebisa nga patia Kinshasa oui oyebisanga vérité oyebisanga ke bokabwana bango alors ke bokabwana te bozonga naka et puis mikolo oza kuna na ndako na epo nyo salinga bongo bata nyonso nga na lekisi bata nyonso na kangi motema donc olingaki ondima lisusu oya kobotisa nga mwana ana poto po yo mesana kobotisa basi po opesa bango ba papier mais otika bango na ba semence na yo donc olingaki ozwanga lokwa film boy o utiliser nga Abiote, tu vas m'excuser ma chérie. Nako perdre nyonso, mais nako ndima o perdre yote. Abioza lukuta. Les lives est commencé à signaler live la famille. Ngaye vérification. Attendez. Merci. La famille tapote fort. Abi donc olinga ki ozwanga iloko la fille moko boy obotsanga mwana o récompenser ngai na mukanda na sa jara ba fille wana te na olelisa pe fille azana kati ya libala te ngana yo eza soute bosana nga site pe de toutes les façons banana ya pe poto oike banana ye poto na oke presque na 1 an oike ngana no to kutana te basini wana ezola kisa déjà que oza mobali ya bien te ponanga à chaque fois baneko linga oya to kutana tozala na baneko kima yo oyebango na baneko kima parce que na baneki ko checker yo na baneko landela yo moi je vis comme ça na vivre na ba principe dans la vie na baneko landela na ba mobali ni ona s'engager na poto parce que na Kinshasa déjà na reçu déjà et puis na poto na lingi na perdre te na baneko tala yo donc yango mo na baneko kima na boyaka kokutana parce que so ina kutana moi na mobali ton bakutana ezata mususu ke to banda 500 nzoto to kwene kobo yango na tikala kokutana na oti je te dis la vérité tu sais très bien comment je vis je suis une femme de caractère OK mobali abi na ko perdre nyonso mais yote abi pourquoi abi na ebite soki na vie ata mama bana nga ona vaine na ndako na vaine ye na ebite so na zo mwasi lokola yo mais soko oboyanga et oza passe nanga mais place au kende na ensemble ya nzamba peso mobali moko bien o ayebi ba valeur na yo o ayebi ki tu es ovana nanga na moteur mabete ovana moteur malamu o edanga na gérance na Kinshasa o sala makamna lingaka na va na yo awa tu e poto nga na lingai na va na yo mais eza ba réalité moko oyo okuta na poto oyebite ma chérie moi sio akoma ina tamu akoma ikomemanga mo ba vie dire pona mwana nanga mais il fallait na zonga na ye pona meka maîtriser pona mwana nanga mais et ça langa passe nga na ko boyo te moi ça bi miss ti lelo nde to so no boy ndenga to ba ke boya nga te nga sina boya ye na boya ki epe pende na za boye na za na mobali te bana ya poto non na linga mobali te ala mwasi kitoko ba tonto bazawa aza mwasi kitoko mibali balinga abito de miss mibali balinga ngebele na boyaka pona kokwe na mutambu te na piège te parce que na linga tellement vinanga naza mposa so ina kuta na tonton mo beto vanda na ye azala tonton moko aza responsable o akoya ko honorenga o ngana to koyoka na to linga to vanda place moko mais mibali oyo aza de na bana na ina ovanda te po soki na vandi